Bonjour. Ici c'est votre deuxième maman. Maman il y a une minute. N'a pas ça moi kitoko. Yasika eye na kati ya noiselle. Bino mo boyi maman il y a une minute na yaka na makambo kitoko. N'a pas ça toujours bien manger c'est le début du bonheur. Alors bonheur en gros dans la personne en gros au kuta on a noiselle chez maman Odile. Ce qu'on est na noiselle au kuta biloko ko ko tumisa masuta na ke musiko na ke château rouge. Ya musika. L'état aux rabattre que château rouge. Yo tumisa maté yaka na noiselle et pas maman Odile. Okukuta nyoso oyo nyoso tu oza nango posa okukuta ngo epa mama Odile o mbisi tala mbisi omoni mbisi yango aza na modele ya mbisi ya ndenge na ndenge mbisi i mama na ngai ye tala mbisi ya boye mama bongo mbisi ya boye so tshoko na kati ya ndunda bongo papa ndenge okata misapi na ye mbisi oyo akesi kolia libanda te mbisi oyo otyeli papa na kati ya ndunda akokata misapi libanda akesi kolia te mama kanga libala zinga ngo peza na songa liputa tala mbisi awa epa mama Odile nyonso ezali tala mbisi ya moto moko ini moto moko ezali okozwa nyonso koluka okesi musika te yaka na noiselle okukuta yango okosomba o pilipili en poudre yango nasalika mundele na ndako na la pilipili en poudre yango yo pilipili en poudre eza wana o safu bino mo boyi biso bayemba litolela safu safu ya ngoyi petit mais costaud quand nous sommes dans mon qui mais ça na elengi moko na munoko ya kosaka na kutu te oh na besoin wangila il faut to lia ka bio faut to lia ka bio pour eza bien pour la santé tala wangila ya ngoyi e wuti mbala moko na leyo e wuti kongo tala wangila na biso wangila ya ngoyi na na posa makayabu ya ngoyi bon mafuta mbila nyonso ezali tala mafuta mbila ezali na wala mafumbwa nazana nini nguba te yaka pa mama Odile okuta na nguba yango yo nguba ezali nyonso awa ezali ezali tala ndunda mama nanga tala ndunda ya modèle obite kute yango moni bite kute yango tala epai ngai ebongo oyo kovi so na ebisi bino ke nyonso ezali nyonso ezali c'est papa Odile na noiselle nyonso ezali na posa mfumba kotumisama na okutempela mfumba yango okopona nyonso tu yo lingi mfumba na biso ezali makemba ezali tala makemba makemba yango makemba ezali tala ezebele atolingi ya carton okozwa na posa kole aubergine tala aubergine yango ya biso manyoko ezali bongo soboki yango semoule mama kotiaka so feki na kati ya semoule te tala semoule ya pembe yango semoule fufu ya pembe yango wana osombelaka papa olamba makambo te feki na ezali soko tambolo oza na nzala olembi omozonga ntango olobi te na uteki mosala nalembi na kokolamba te oleki suka mpe mama Odile ya balamba mpe ezali ya osala yango mbala mibale aosango na ya mobesu na oyo balamba tala soso yango mama Odile asali soso mama Odile asali mbisi bamodele ya mbisi nyonso tu ezali toza na mbisi mpe toza na mbisi ya tilapia toza na capitaine awa toza na makayabu makayabu ngo elenge mama na ngai na miso kaka mpe bambatala oyo toza na posa loso yango konyokama na yo te ata olambi te imaka mbango na noiselle okuta ya moto azosala sur place tala ndenge azosala yango balambi lelo boleka lelo moni mikate eza moto bochette ezali donc nyonso awa ezali momoni alekisi bino boye nazomema bino nalekisa bino na laboratoire ngai na bino tokuta siko nayebisi bino kokesi mosika te yaka na noiselle epai ya mama Odile ekozwa nyonso oza yango boye tala kwanga kwanga oyo kwanga kitoko kwango mpenza kolia na mbisi mpenza wana posa kwanga koezite te kwanga mpe ezali awa tangawusi mpe namonaki monaki tangawusi eza tangawusi mpe yango tana tangawusi wana bisapu Bonjour, 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 bonjour. Bonjour,
parce que j'espère que vous avez. Si c'est votre deuxième maman, la reine mère, votre mère dit qu'il m'a dit caca. Ah, tout ça dans le cadre il y a laboratoire Nabiso. Bon, comme on a tout à l'heure, la semaine qui n'a ouézé, dans le cadre il y a marché, il y a Noisiel chez maman Odile. C'est ça qui vient que bilo ko juste bon qui to la marca. Bon, on a un marché, bah l'ambi bois ko tala place bah ça comme on a laboratoire pour mon aka. Et c'est quand il bilo ko ça. Voilà, ah ouais, tu vois c'est laboratoire Nabiso. Voilà. On est là, on continue à laboratoire. Le point que tu as formulé, on est en photo là, Lumumba. Hey, attends, Lumumba. Tu as fait ça pour le Kumut. Attends, Nelson Mandela. Voilà. Attends, Martin. Martin, il était fini. Non, Malcolm X. Il était fini. Attends, comment il s'appelle encore? Michel Obama. Voilà, mingi naza pour ça qu'on accepte nous musala biso bato mwindu to na mboka mundele to ça peut s'intégrer to ça peut musala malamu bo monenga na kati ya Zando et pas maman Odile na wenze ya Noisiel mais boya ko tala laboratoire et sika biloko nyoso esalama. Et voilà laboratoire na biso ya bien manger, c'est le début du bonheur. Laboratoire n'a vu ce yango. Tant que mon équipe on l'a sabino na marché, bomoni, onduna, obite puto e matebele baki suka mukonza bandunda ye matebele. Bomona ki amokuna na Noisiel, biloko basi balamba déjà. Mais ce qui bino, au moins il place pour les affaires à mopedo, ya mona baki na collection dans laboratoire et sika oyo biloko esala maka. Et pas iwapi maman Odile asala ka musala na mopedo nyonso. Allez, ouais à votre bonjour maman Odile. Bonjour maman Elia. Maman Odile wana bomoni. Maman Odile azala mabikate. Maman Odile ça va? Ça va. Bonne maman. Bien. Bonne musala. Ça va. Ah, on sort petit peu de la bikate. Ah oui, au bikate à commande. Et à commande. Ah, ok. Nous sommes ce mois sur le monde. Il y a marché à Noisiel. Le soleil est né. Marché à Noisiel. De la mercredi, vendredi, bon, de midi à 20h. Vous venez avant, hein? Voilà, bon qui marchait de midi à 20h. Mercredi, vendredi, dimanche, hein? Dimanche matin. Dimanche matin. Ah, voilà, donc bon à tête. Vraiment, pour la ligne, maman, tu as ça comme ça là. Ah, bon, maman, tu as ça là. Bah, baigner, il y a ça là. Ah, bon, il y a déjà tilapia. Maman, ça fait une mise à tilapia. Ah, bon, il a envoyé, bon, malangwa ya moi. Toko, maman, quand il déjà malangwa. Malangwa ya moi, bon, là, bon, il a déjà là. Soso la biso, il y a moi, bon, soso, maman, ça déjà. Soso ya moi. Ah, avec le gens là, pour nous, hein, vous dites que vous êtes congolais, pour nous, yango. Donc, union sur les alliés, tolia à secté, pour nous, yango, maman, dit la ça, sali pour nous, naé, pour nous, yango. Maman, dit la sali l'osso, yango, vous m'avez déjà l'osso, voilà, l'osso, on a mis à rouge, yango, au besoin, maman, dit la sali, maman, dit, ah, tes amis, madesu, ah, tout ça, la madesu, vous êtes accompagné, l'osso, on a biso, ah, après, tout ça, on te béni, brochette. Donc, ils allaient à la moto. Nous avons fait ça, nous avons l'ambi les lots pour les cacaléos. Ils allaient vraiment à la moto. Il y a un moto. Aujourd'hui, on passe commande. Si on a besoin, maman, on dit numéro de téléphone 06 21 85 20 34. Voilà. Donc, au pays, maman, on dit on passe commande. Papa célibataire. Si on a place à mon liaté. Le pays maman dit le côté de mon vraiment le côté de ma kito to na bino ke laboratoire oh il y a ce besoin de matériel ya musala maman dit oh tout ça matériel ya musala pas maman biso asaka musala na mopeto soko tali ah to na frigidaire hôtel kuna to na nyonso oboka ke nyonso ezali nyonso vraiment ezali pa maman Odile nyonso vraiment ezali kitoko ya koloba ko tout ya ko samba ko tout kitoko voilà donc musala esala maka bien makasi on ne se peut pas marquer mais bon on a osé bon on a vu ce pe yango samu sape yango biloko nyonso soza na moi pour ça mango o kene na marché na so Noisiel au kozo o za na nyonso ezali awa o nyonso eza pa maman Odile o za na besoin na mo kene na marché ya Noisiel o kokutana na ngo za na ki vinaigre na ndako kende na
na mozali biso ya noiselle okuta na biloko oyo nyonso kaka nde nayebisaki bino ke tokokende komona parce que biloko oyo totiaka na monoko ezali très important esalama place ya mopeto esalama place ya kitoko mpo soki bato balie bazwa maladi na nzoto te bato basala nini babela te. La santé n'a pas de prix. Chez Maman Odile na marché ya noiselle nyonso eza togos.